internaute nyonso ya www.congolokolenews.com congolokolenews.com lelo ayambi bongo basi ya musicien wa uti kotika biso King Kester Emenea naza na droite nanga na maman Nana yepe aza mwasi e maman Nana yaza mwasi ya King Kester babotane mwana oyo bomoni ya memi naza lisusu na loboko nanga ya gauche na Jenny pe aza mwasi ya King Kester Emenea babotana ye mwana oya mobali bomoni aza na sima yepe aza mwana ya maman mususu abota pena King Kester Emenea kasi pasi ezali mingi na émission lelo pambate bana bazalaka na likambute mwana azala ya première femme azala ya deuxième femme azala ya troisième femme ba enfant nyonso baza légitime ata bobenga bango ba illégitime tokondima mais baza bana baza ba innocent ya solo tokoloba baza ba illégitime po baza hors mariage mais baza bana ya muto akufaki ya pasi ezali nini ba mama oyo bake matanga ya King Kester Emenea balingi bana oyo bomoni bavanda ta liboso ya corps ya papa na bango te bandeko to solo la bien bana basali nini bana baza na problème nini baeba lela papa na bango babengani balongoli bana oyo nyonso misatu oyo liboso ya baza 4 bana baza ba innocent obotama na mama liboso obotama na mama mibale toyebi te nani lobi ya kosunga bandeko na ye kasi ya pasi ezali lelo komona bana oyo mwana ya mama Nana baboyi atala papa na ye avanda liboso ya cercueil mwana ya mama Jenny baboyi pe atala papa na ye King Kester Emenea na mwana oyo mobali bomoni na sima baboyi pe kombone Christian baboyi pe amona papa na ye moye kutu mama na ye baboma ye misu mutabomi mama na epe misuti lelo aeba na raté mais bazolo bakaka tolobi na conditionnel parce qu'on est professionnel balobi mbanda mutabomi mama ya mwana oyo misu pour votre information mwana oyo documentaire a munene zo sala masurier soki lelo ba wangani mwana oyo et que na succession to na partage mwana oyo se retrouver te ba témoin bazala qui na palais du peuple ba livre koko mama documentaire peso salema yango na ke kopesa basi oyo mbote maman Jenny mbote maman Nana mbote maman. En tout cas nga na pesi lisolo on a relaté ango parce que balobi les faits sont sacrés les commentaires eza humain bino boye bisabiso bino moko eleka kindenge nini po bazwa bana na bino batia bango mopandi. Bon maman naza na mingi koloba te donc eza pasi mingi na motema komona bana baza makila ya papa na bango ba négliger bango boy poto elobi eloko te bango nyonso eza bao bauti poto eza bao baza makila ya Kester comment bakoki ko négliger bana oyo po ani baza ya Kinshasa bao wana baza ya poto donc eloko wana penza esalaki bien te pona bato et puis pona bana esalaki bango bien te yango tomonaki donc bakondi et puis papa na biso Kimbuta atela biso makambo eza bien te oyo baza ba makila ya Kester faut pas qu'on néglige bana baza bana donc naza mingi oloba te pasi kaka makasi malamu mingi pona pe information na bino mama Nana avandaki na ma campagne na King Kester et maman Jenny avandaki na ndaku na ma campagne na King Kester azuela ki epe ndaku kasi komona bana bazala libanda kaka pona kaka ba intérêt moko pe to comprendre te mais mutu si akufi na ye bana balinga pe bala musa ete yaki ka ba mona papa na bango ya suka mama Nana na epa na oyo kana oyo sa maindeni bonga mwana oyo ngana lingana na tata na ye na poto depuis 1999 tant na ye koyaki na juste ma mwana oyo na 2004 na botiye le 11 août na 2005 tata na ye azulanga ndaku na lemba lupangu ya Willy Musheni na Lubefu ayebi tina boti mwana oyo tata na ye yaka bango tu famille na bango bayebi mais tout un coup papa na ye akufi fallait qu'on rassemble bana nyonso bakende pa ya tata na bango na ba oya ngola bayaki mu artiste tango abotaka ezate ke ifa yebisa mama na ye ke non azoke etia semi to yebisa bandeko na ye mwana oyo era ye ngana sete na voyage
tant na oki ke Kester akufi na bino bo so mwana bokende kotika yale la tata na ye ya mami mubiala azwa mwana o na noko na ya bengani ya tindiki ye yo mukona komono ya na kozikiso maboko na makolo batu na matanga babe so bengana mwana atakutu mwana ngo ya bino te batu na matanga babengana kabana te nde na eko benga papa leki ya Kester colonel Bruno Mupepe alobi tiens ya jana droit ko bengana mwana moko wana te po bana nyonso ya Kester nga na yebi bango Kester ala kisanga bana ne nyonso ya jana droit wana te mwana wana vanda wana nga moko na joya bana bavanda ki bango nyonso bazana o mususu auti Angola na yana bango moko ya liboso kento o Kester abota ki na tango azotanga na kikwiti na interna yana bango ya liboso bango nyonso na ba finiko ye yana bango ye moko ya liboso tango kore bana bandiko ya kolala matanga bamoni pe bana yandre kimbuta tindi ba uniforme alobi eja ya bana na ba mama ya bana nyonso ya Kester bo distribuer ba uniforme wana Marie France moi c'est Kester a liboso aena ba uniforme abi bo pesa ba mama nyonso ya bana na bango 30 pièces biso lo wato zalaki te ba jui ba uniforme wana bango moko lokwa Marie France ye moko zalaki apesi na famille ya Florence apesi na famille ya Liliane apesi na famille na ye moko 30 biso lo wato zalaki te biso to ya ba so pia biso pièce moko ye kutu mwana oyo a jui uniforme samedi na 23h tangu balobi makamna na émission na Congo Media Channel ndeko banga wana ba ko pesa mwana uniforme mais ya mawa eza nini jour ya enterrement afiniko akaboli bandeko na ye te afiniko era ye embrasser bandeko na ye nyonso asangisi bandeko na ye nyonso alobi bango nyonso baza bilongi ya tata na ngai baza bandeko na ngai na kobwaka bango soki moke te mais bango moko ba famille ya vie king tozo yeba te intérêt ninyo bango baza nango po ya koboya bana oyo bana bango moko balingani afini ko azwaki bandeko na ye bakotaki na bis baketi necropole bango tu bazalaki na bis moko na bana ya El Poto na El Kin bazalaki ensemble nani gouverneur azwi bango ake kolesa bango ti na invest bakei bazalaki na ye na bango afini ko alingi bango asana bango ale ya lievin ndeko ya Kester aye kozwa bana oyo aye kozongisa bango afini kwa yebite biso etanke ba mama ya bana tangu tovandi na matanga tolobi no tomoni bozole bake matanga ezate to bozo panza matanga mais afini kwa lobaki no matanga bana oyo soki bakundi tata na bango bavanda timu ko bakopanza matanga akobenga ba mama ya bana na bana na bandeko na ye ayebi nini oyo ya kosala pona bandeko na ye bino bozo penganisa biso boye na ndenge nini o matanga epanzani ezala famille ezala nani ezala bato libanda bo panzana ndenge za boye biloko o bayaki kotika ya ba provision bayaki kotika ba joya kotika na ba enveloppe eza pona Kester ndenge azalaki nanu na poto e bembelo kolo eto kundi biloko o etika leza pona famille balia mwa mikolo ndambu matanga eza te bokende po ba enveloppe ko ya lisusu te biloko ko ya lisusu te. Merci mingi maman Nana internaute nyo sa Congo lokole boyo kindenge maman Nana lobi en fait tozo encourager na biso polygamie te to tindi pe bandeko basi bo renda ko botana mibali ya batute to ebi ke ba star ba botara na bango na basi ebele kasi maman wa otuna moko est-ce que bino mibale nde bovandi awa Kester absala ta moi geste na ba famille na bino ba bala bino coutumièrement ba kenda na bino ata na moi près d'autres maman Nana. Omoni maman koloba predot ou dot ngana pesa ka exemple mo temps papa tabule ya kufaki est-ce que bana nyoso bayaka wana bazalaki bano babalaka bango babalaka ba mama na bango bana nyoso bayaki wana o bazana bandeko na bango lelo bazaini babalaka ba mama na bango te il suffit ya kovana na mobala Julio nda ku famille na yo yebiye oza rekoni famille na bango pe bayebi yo bandeko ba camarade na epe bayebi yo mobali azwili onda ko loger lupango mobimba yo moko na bana misela na mwana et déjà mariage pour mariage c'est ça ka te bovana donc après 6 mois déjà ça libala
Malamu mingi maman Nana na ebité soki maman Jenny na ebité soki yo pour répondre ni na question oyo. Nga question na ngezali ke ngai famille na bango ba yebaki ngai ba yebaki Kester asole nganda na ma campagne Kester nazara danseuse na ye na kota epane na 2003 to va na 2007 nde ya ko sa ke séparation mais famille ya Kester eyebi ngai eyebi ngati na koma na zemi ti azoli nganda ku na va na Kester 4 ans ba yebi. Ah, merci Karine, tu as une question, c'est ça, c'était ça ma question là. C'est ça ma question. OK. Toujours quand on compte à congolocolenews.com, bande robolanda biso mama famille Kester ba yebaki yo, ti ozaki danseuse comme na zemi, bango tout ba yebaki siko pourquoi? Si Kester abandé ko bela, est-ce que vous avez en communion na famille wana, si arrivé Kester a kufindo yo bimata musupe tanga bela ki attente ezaki te, azaki un peu délaissé, bon exécuté ayaki kin. Après a kufindo boyo ko bima yango moi mes ententes wana koti na famille te. Te eza bongo te, ko bela vie to yebaki yango. Ti akomi ko bela akepoto to yebaki makambo nyonso. Ti pe azongi pe to bandai ko kutana. Andai ko kutana pe na mwana. Donc au Belana eti akomi boy de famille ba yebaki. Merci mingi et puis si biso pasi kota la bana bazala na bon problème te. Papa ki ache semence na ye. Ezate ke papa tango akenda kozwa moi c'est la kara famille na nga na ke rotiaze mikuna pa Jenny. To na ke rotiaze mikuna pa Nana. To na ke tiaze mi pa maman Christian. Pour les lobos ben to na ke tia jolize mi pa botelanga Christian. Pour les lobino boboya bana batala tanzoto te bana baza baba innocent parce que ce qui a fini kwa lingi baleki na ye. Pourquoi bino bolinga bango te parce que on ne sait jamais peut-être lobby bana Jenny nde bakokoma batu peut-être bana Nana nde bakokoma batu peut-être moi na joli Christian nde akokoma mutu akosalisa pe ba finiko akosalisa joli mubiala akosalisa bande kono sa king Kester emenea. En tout cas maman na yo kibino kasi mot de la fin na bino posa na bino eza nini pour les loto ebi Francine kuna na poto balobi ye pachaki mo matata Florence azana zemi matanga ngo pesa ika mambo ebele ba trouble corps kuto yaki na ngone église te basala imeska na photo ya pamba matanga ngo ekota ba trouble trop siko bino penza concrètement posa na bino eza nini poto kabwana. Bon omoni na libosa na kilikamo lobi papa Didi Kinwani yaki na matanga papa Didi Kinwani yaki na matanga alobi na lingina shola na ba mama ya bana nyonso ya Kester bango bazwaki biso babimisi biso bobimanano ba chauffeur ki Congo wana biso pe lokwa toyoka ki Congo toyoka ni so ba metoko lo bate yango toyoko luka media mais papa Didi Kinwani na bengi bango bo benga ba mama wana baya na pesa bango ta transport comme ça ba lukanga o pesa biso moko ti embriement wana ya lobi na ko pesa ta aucun rond na bino nyonso ndenge bozali awo kaka ba mama wana baya ye mbala moko lobi nini bango moko kaka baya o te pesa biso to kopia bango. Papa Didi tango embriement wana ya kei aye kolobano bwana kene pese ba mama na transport tango mbongo wana ye ba wele liango bakangi yango neti ya poser question suka papa poto. Oui, question zali toli problème est que pour moi éclaircissement banani oyo baloba bazo bundisa bino liani ne eza bango na Kester. Papa ozana moi retard asi apesa ki réponse alobi nde kwa Kester ya mwasi yenda zo bundisa bango alingi te bango bazwa biloko donc nde kwa Kester a mwasi nde kwa Kester a mwasi mutakangi mbongo. Ma chérie ozana eloko aloba par rapport à papa. Tu n'as rien à dire? Oui. OK. Christian ozana eloko aloba? Bana babi banelo te ma jolie tu as quelque chose à dire? Non. Vous avez souci télé le papa a été moi message va tu vas la bino. Pas y a un qui bouta sunga bino, tu n'as pas dit. Nazana pasa gouvernement a sunga biso. Aye ba ke biso tozali na ma papa na biso akei. Nazana pasa gouvernement a sunga biso aye ba ke. Tozana pasi mingi makasi. Yango wana. Merci à Solo Ezaki Congo Locale News na ba maman ya bana ya Kester ya Solo bomoni toza na Palme d'Or toza vraiment na moi loyenge mais to komi na suka boye bake ba pandi matanga ya mama. Bon souci pe ya makasi vraiment ti toyoko luka media
peut-être tokoza na ba porte musute ya kokota Kester aza tata ya bana biso eza pasha za mwana ya 3 mois te artiste munene lokwa Kester King Kester emenea bakeka bakundi na retour bopanzi matanga pe bokoti na ndabo lali bokangi est-ce que ça normal? Il y a solo maman Nana Zela Moukier des annonces. Voilà, Guédi les autres des annonces pour me bandi juste un conseil, on peut savoir conseil na famille à Kester. Ba maman qui batata mosi ba noko bandeko, amour soucieux dans la poste et comme la qui mutumo na kati sa famille na no bonga bo sepelate. Bo ki bandeko na biso bana baboya ya bangote. To pesi merci na Marianne ma follow azaki ona na loba toujours misapia or propose ba image ya kitoko boye. Guédi bisenga pesa des annonces. Bandeko bolandi biso na poto ba on se tout pe bazana amour souci envers bano so bangi ba aider bango Guidil Bisengo Congo News.com ezana beaucoup atteindre ba femme basi oh ya King Kester et Menea tous a toujours ensemble soucier za makasi po papa tanga ke makamnyo so esilaka donc bo soutenir bana bo tika bango boete po bazakati na passe voilà. Ya solo to komi na suka ya émission na biso ezate ke to encourager ba jeune fille ba kenda ko bota na mibali ya batu pour les lots bana ba comme bana moko illégitime bana bazala comment on dit bazala sous-estimé bazala considéré te omoni mais bana baza ba innocent ba bimi na mokongo King Kester Menea ba sengeli kolela papa na bango ndenge moko na ba obanturaki na cercueil ya solo Congo lokole a accompagner ki matanga ya Kester ko banda arrivé à corps team ko ba kendaki ko kundana sur pour mona ba image ezaka kama na motema ke ba maman o bazala ba oh nyoso bakoki ko chamwa maboko po bana oyo lobi ba reconnaître bango peut-être partage ba bien kozala succession kozala bana nyoso devant justice bazala kaka bana bazala kana droit poso bana na ba telemedi ke lopango papa ko teka mate e ko teka mapete du ba famille ya King Kester to sengi bino na bolingo nyoso afimi koloko la lingi bandeko na ye bino pe e ozala malamu mingi bolinga bana bolinga pe ba maman na bango atake baza basi ya libanda mais papa Kester a chaki bango na bandaku Jenny azali na ma campagne nana zaki na lemba bilongi pezo kokana merci mingi na Marianne Mafolo azuba image merci na Karine Mbembe oyo to ko présenter na émission oyo ya congolocolenews.com merci na Patrick Sala muto a monté yango na kutani na bino mbala ya sima merci na bachar internaute na biso wana na Moni Flori bale komoso Christian Dissou Fabrice Malita na bosani Teriki Nemiala to kutani na bino mbala ya sima papi pala les barons Guidil Bisengo azalaka toujours branché na congolocolenews.com abenga kangai toujours papi pala les barons un grand merci à vous j'espère que lundi biso. En tout cas, merci beaucoup. Excusez biso ambiance eza awa moi désordre za na ndenge émission eleki mais boyebi ndenge to sala ba émission na biso to sengi bino pardon na ba condition to sali yango batu baza debout batu bazo tambola batu nyoso bazolo ba parce que batu baza touché kota la bana oyo lelo ba ya koluka media pona koloba ke bazaki na accepté pona mona corps à papa na bango bazaki délaissé bazaki mis à part et sali pasi yango to lobby mais to encourager te biso ba jeune fille to kenda ko botana mibali ya batu ko bala oza la femme légitime et les kinyoso po olela mobali na ona kimia na pesi mbote mingi na Godé Bisengo mbote na Laetitia Bisengo bino bonso bolandaka congolocolenews.com na pesi bino ba merci ba combattant nyoso il y a Paris il y a Belgique il y a Bruxelles bamboka nyoso donc la diaspora éparpillée dans le monde merci de bolanda congolocolenews.com kimia boboto omabota mabino merci au revoir bye bye.